Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote ba papa ba mama bandeko mbote ba rando na barandonet mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Marie Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko en tout cas Turo Nathalie Davina Gola mwana a raisonné vraiment malamu po a raisonné kanaye bandaka na malamu kaka ndezalaki makambo ya mike mais eloko lisusu na remarqué na mwana akoli penza mwana akomi na 20 ans pe mwana azo dégager beauté lokola mwana akomi na 20 ans mwana azo banda université mwana azo dégager beauté pe mwana aza na bakourbir oyo esengeli tolo pe ya kitoko yango wana bilenge mibali oyo bazali stable na vie na lobi malamu bilenge mibali oyo bozali stable odepandaka na mbongo ya papa na yo te odepandaka pe na matolo te mais oza stable okoki kozwa fiancé na charge voire même okoki kobala mais bwaka miso na Davina na lobi te obala Davina parce que mwana azobanda tie classe na ye azobanda ifasik na ye akosala 3 ans ou bien 4 ans na l'étude asilisa ba université yango wana elenge mobali nyonso oyo azali na diaspora tozali na Congo nazosalela Davina commission te nazosalela Davina publicité te mais nazofungola nde bilenge mibali oyo azokanisa nano akoli te oyo aza kotiaka teke azokende koluka mwasi bilokila nzoka mwasi ye wana azomonana na bileli bino bozomona te bozolanda kaka histoire ya Davina ndenge kende mais bilenge mibali na sengi na bino soko oza na 20 ans na se ya 30 ans ozali stable bwaka miso na Davina tala ye malamu landa video oyo basali na Vivette Mayemba yoka ndenge akorépondre na baquestion tala sourire na ye tala beauté na ye tala mwindo na ye ya ngolo tala taille na ye ya bandakala oyo ezalaki na Karine Mokonzi ntango azalaki nano ndakala na mwindo ya ngolo tala Davina tala bakourbir tala mayele tala la biloko oyo azokanisa soko omoni ke en tout cas mwasi wana azokosone mpo na yo kohésite te loka moyen osala nyonso omeka kotia litoi na yo soki mpe simbi te otiki soki mpe osepeli na ye te kotia na yo litoi te me nga nazosignale bino parce ke mwana wana aza na ntango bazwa ye fiancé mpo fiancé na ye oyo bokozwa ekokosala 3 ans 4 ans alors moto ya kosala na fiancé ne 3 ans 4 ans nakanisa bokoyebana bezaleli bien sûr fiançailles eza libala te modele bokomema vi na kifiançaille yango wana te ezalaka na libala mais provite bokoyebana okoyeba makambo mosusu ya mike oyo ekotinda soki olingi bokontinue mpona okende découvrir makambo mosusu oyo nano oyebaki te bokotia kosangisa nzoto mwa moke na katikati à l'écart te me na katikati ezala mingi te ezala eloko moko ya kolia yango moke parce que aza fiancé to ya kolela yango modele ya lingeli parce que azali fiancé to bokolela mais non
folia kaka poso bolete e kokobote la bino de kambo mais yango wana bochaika na musala wazo sala kaka bochaika na histoire chaka te mais e komi na tango ya bochaika na bolingo oya kokende mutali boso soki simbi ba misusu bakeleshe soki pokeli boso ebeti poto komi tungisa te soki pe bozwani ba fiancé na inane boboyani en tout cas sepela kaka parce que ki fiançailles ezali tango boyekolaka soki bokokende to bokokende te yango wana azoloba ke bosaba bilenge ye aza na 20 ans donc akoki mpenza matango ya fiançailles akoki mpenza na age ya fiançailles na motu na ye na nzoto na ye mpe na mayele na ye yango wana ndeko mobali ntango ozali stable na poshi na yo na motu na yo même osala bakelasi ebele te même osala bakelasi ebele mais ntango motu na yo eza mpenza stable poshi na yo eza mpenza stable oyo okoki kozwa ye en charge neti osobala ye neti osovandaka ye na ndako mais bozalaka bafiancé en tout cas kohésite te mpona kolanda davina na nsima eza kaka davina te soki basi mosusu baza na sorte ya badavina oyebi bango en tout cas bilenge mibali oyo ya diaspora mpe oyo ya congo mpe ya bisika na bisika bobandaka kosala bavi na bino mais mpona koya na nsima ya davina wana ezosenga fo ozala stable mpo azali mwana ya kombo papa na ye aza na kombo bakoko na ye basufraka mpe te mama na ye aza na bote mpe baza na bango bato moko ya pasi te ndenge toyokaka ke davina akoma shege ye moko alobi yango mpe bien akoki kozala shege te azala mpe shege te akalisa soki bolandi makambo alobaki na Fivete Mayemba bokoyoka mwana oyo ayebi makambo aza kosala bien sûr bato bazalaki nsima na ye mais azorépondre na ndenge moko ya mayele na ndenge moko azondima responsabilité na ye voire même azalaki minere mais andimi responsabilité na ye etanke biso na diaspora bakondanaka baminere te mpo bayebi makambo bana kosala te me ye ayebi asengi meme bolimbisi na papa na ye ndenge moko soki yozwi ye lelo fiancé soki asali mabe to akanisi asali mabe zala sir oyoka pardon na yo na ndenge moko ya kitoko akosolola na yo na ndenge ya kitoko akozala toujours na sourire wana ntongo midi pokwa epai na yo yango wana yo bilenge mibali jeune garçon oyo bazali entre mbula na ye 22 ans tina ba moins de 30 ans ye aza na 20 ans en tout cas bobokana te bozala nsima botala malamu bote ya mwana mpe obanda kotya litoi po ezali age ya bien tala Tracy Mbelenge babalana na Claudie Suka na age moko ya ba age oyo mpe bino bakokobalana na davina tala bango ndenge bakendeki lelo baza na bana na bango mibale kala te bakoma na misato mine famille nombreuse yango wana epuis baza stable ndenge moko oyo akozwa davina fiancé davina gola fona sokisaka yango malamu mpo boyebaki aza davina oyo aza na kombo oyo eza na griffe mwana ya chanteuse monene oyo ya Congo Fere Gola yango wana soki ozwi moto mwana ya bongo zala mpe cerveau elenda poche elenda mpona lokumu na yo mpe mpona kogarde image na kombo ya mwasi na yo mpo ye aza kaka na kombo te nazali na biloko natangi mayele azali na sansi ya bomoto azali na sourire mpe azali na nzoto na bacorbire mpe biloko ebele ezali na nzoto oyo kosenga te otya ye hydroquinone to osala ye boperation yango wana bandeko mibali bajeune homme bana na ngai bobokana te oyo basepelaka to azoluka mwasi bwakana no miso pa ya davina soki asepelisi yo te wana obwaki epai mosusu luka ndenge nyonso okoka kotya litoi soki esimbi okei soki esimbi te osuki kaka bisika esengeli eza nango mabe te komeka litoi ata baboyi yo esala eloko te provi kotie
et ça peut m'abêter bon bandi fiançailles ce que simbi de la 6 mois bon kabwani et ça n'a pas m'abêter mais faut qu'elle est toujours la logique pour qu'elle n'a ndenge moko ya bien pour eloko ozoluka eza fiançailles pe libala ozoluka aventure te ozoluka eloko moko ya 1 mois te ozoluka eloko moko te oleka kaka nzela bon na sukisi awa botikala malamu ciao.